ya bulunku so moni lokwa nezo sexanga po biso tout toki na baketo ya bulunku ça veut dire que tunanga ya bulunku ayaki vrai bulunku okay ba ba fonzele po jour niar kaye toki na kozwa niar kana gare ezaki mara ina Rita Sangwa mundele o appelé mara yi instrument na kini vous comprenez busco Rita Sangwa za a mundi alors pourquoi mara aloba été que niar kaningo komi ngana na Rita to kende pale ali kambu ya kimundele te ali kambu ya temple po biso tout toki na presque na parler biso tout toyaki na ba parler biso tout toyaki na ba doki ezali comme état d'esprit biloko na football kolanda te to na monde d'influence tout soit ayeka ka influence awa papi gen kolinga suma mo influence te na elio bible makamde ali awa makamde c'est ça papi, tu as raison, si tu as dit émission, makambo a marqué aussi. Ah, mon PC, il a bien. On a banni déjà pas il y a Joe Moubiala, à quel colo makasi. Alors, bravo Joe. Bravo Joe. Mais là, bongo, si vous oko seka. Muso au monde avait parlé et comme yo a ken a parlé mutu pour que ça l'émission. Et quoi ba na pe pour na boîte aux lettres comme on est au. C'est pas milon pe ali hein. Milon tutonga biso ngala ba bombe. Et puis follow donne-moi ta carte d'identité, total pas adresse. Et comme Mathéo, ok pas mutu. Aujourd'hui une adresse né, metinga né dans le bino Rue Les Corbusiers 25. Comme mutu ke bimi na parking. Au matin a parlé, tout matin a parlé. Matin a parlé le pena na kende pas arrivé ko na kota ka fungi parler. Ici carnaye comme on est na boîte aux lettres. Kende na woni wala mutu na ngai. Baninga tango kokie. Papi ke metolo bela vie. Papi gene. Papi ke metolo bela vie. Yo suis sauté par Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki Nazaraka moninga na yote pe na kotika la kozala moninga na yote Papi Gen tolobela vie Mister Siatoul Nazaraka moninga na yote Papi Gen tolobela vie est-ce que naza moninga na yo toto za baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga Papi Gen tolobela vie Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gen tolobela vie est-ce que nazalaka moninga na yo te est-ce que ngaza moninga na moninga na yote Papi Gen tolobela vie Azalaka moninga na yote je suis pas ton ami Papi Gen tolobela vie ça c'est Lidjo Kwempa le grand samouraï de la nouvelle génération Papi Gen tolobela vie est-ce que ngana moninga no nga master no nga mata no Papi Gen tolobela vie nde Azalaka moninga na yote 4 fois prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, tolobela vie. Papi Gen, tolobela vie. Solas Kantus, Papi Gen, Moniango, José de Londres, Sida Bilele, Nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Moi, je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te di. Bayuma, on a 1 euro na poche. On bête à ma sola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote WS Production Willy Sionga WS Production Willy Sionga Tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko. Oh, tobengi Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour na yo, pour nga, pour na ndeko nyoso. Ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom makambo teli réseau bozana tozali nzinga
il y a quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Si on la presse. To passo la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tu peux tonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains. Que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Mbote Nabino partout, au disposé temps, il y a Kolanda Bisso lisusu boena Tolobe la vie officielle. Voilà, là tozan à Genève, le Binazalaki na Neuchâtel, Totambola, Lausanne et tout les lots toza na Genève. Toye Kokutanana Rivenkono, le pape. Je crois que Yewana Aza déjà Koya. Merci na grande équipe à Tolobe la vie Washington, merci na yo. Eric Shimanoka, Pinoce Agostino, merci na Jerry Mboma na Canada, ya Jerry. Merci également à Didier Yiyi, Nazomo Nalisusu, il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude de Mabanzo, Mbongo contre Mbongo business à Mbongo, défoité. Il faut apprécier l'homme à son époque. Jean-Claude Mabanzo, prêtre à Kosakanate na Masolala, comme Mekagouté. Et merci également à Emile Bamba de Zurich. Emile Bamba de Zurich. Merci Nayo, merci na Platini Chipamba. Yananga Kula Mambuka Dima. Merci Nayo, Nayo Kutanana, Rivenkono, le pape Tomeka. Je crois qu'il y a déjà au Bozomo Nawana Ndengazako ya, donc voilà. Et merci également à Papi le roi carte illimitée Formula Souka. Bana Italie Kalate aux Alakuna. Na makasi na bokasité ya Yemoko Babingoma, le générateur de boules. Voilà, donc Toya Mananu invité Nabiso Rivenkono à Pinatoza na Mboka na Igwa Rivenkono. Oh, quatrième médaille. Ils ont comment 12e dan. 12e ah non, prêtre. Papigène Eresmo Eresmo Papigène pour ton baby ba émission tozo comprendre des sous-té. To comme une absurde au landa na chaîne arabe posé baté au landa nini Eresma. Tolobe la vie. Papi, Zalaraka. Prêtre. Des fois, on va confirmer. En tout cas, prêtre. Merci beaucoup. On a vous comprendre? Il y a mon anzam benga ebi. Vous comprendre? Moté ma pembe kimiandeko. On a ba yumate. To solo la to fongo lampoki. To solo lande. Vous comprendre? Tolobe la vie. Tolobe la vie. Voilà. Vivre. Obi maintenant tout le monde santé na moni ça va. Ah kitoko. Structure ça va. Structure ça va. Na outé bilan de santé. Pour chaque année papi geno on appelle ça petoli na banoko. Chaque année awa hôpital ya rango gratuit. Et là on a mboka te que l'air moko zangi moi $200 au futa. Pour que ndeke basali moi bilan ba émission que tout est bon pour plus ça je poussé le roi mutuka. Plus ba kilomètre réseau ya plus ma mususu bomba mara. On otambola no be bomena kati, il aussi baby baby. On a faut que ndeke basali pena donc na outaki bilan qui toko prêtre. Voilà. Donc na pena bien en forme écoute. OK. Donc Bandeko na yambi rive konote
bana mambo to moni biso ça c'est la famille comme nani Pacha Pacha do bana ngo star tout zina gonde makulusu badir sunzwa bazebele bazana ba famille famille to me mabangonde bien ezate goye kuna te to me mabangonde bien moto le bela vie to ye ko zo rive kono pas moto na biso voilà na kati ya temple voilà rive kono na sepeli déjà obi koto ça va mais kasi quartier ba juif tout na mutu nyonso champel lobaka na mututu champel sur lobika champel bakati na mukuse babi o miya zo sani na champel kuna vous comprenez pour awa na fin na Genève fin d'awa ba juif ba tnoso bana la bali awa kati champel omonia et lobité pour na tonda mbongo non nazo faire ka partie à dynastie pour socio quotidien na monde business ba nous appeler na bato ya business obligé na ba relation na petit salarié apeke panda koto alors comprenez na mbi le pape de Kimakuta, donc numéro 1 Kimakuta yeyo, yemo tabunda pour la magamuna ye abunda trop et puis abanda magambo le loté. Alors il fait quoi avant tout banda d'abord ndangina oza masola poto comprenez masola poto na ça amba derrière il fait quoi une fois oza quoi deuxième fois il fait quoi le masola poto pot na amba en Allemagne moi na amba libanda na Francfort mais lorsque on est venu na temple donc on a kanyo so bayaka bankatu bakuta na bayaka baya pe awa bankatu ka bagi soko ye Genève ko tia wate donc c'est au comité place on zeka awa et kasi awa te soko ye Genève ko mi awa te donc l'axi ko komi Genève ko ko donc bana maman avant oh mais ndeko na ngai donc place on zeka awa ah mais babi yo signalo za na moi avantage pour kentu ya bulunku so moni lokwa nezo sexanga po biso tout na baketo ya bulunku donc ça veut dire que tout na ya bulunku ayaki vrai bulunku donc ba ba fonzele po jour niar kaye to ngina kozwa niar kana gare ezayaki mara ina Rita Sangwa mundele wa apelé mara instrument na kini vous comprenez parce que Rita Sangwa za a mundibu alors pourquoi mara aloba été que niar kaningo komi ngana na Rita tokende pale ali kambu ya kimundele te ali kambu ya temple po biso tout na presque to na parler yo nem to na moi parler na moi doki biso tout na ba parler biso tout na ba doki ezali kambu état d'esprit donc on a football kolandaka te to na monde influence tout so aye kaka influence awa Papi Gen kolinga so mo influence te na elio Bible makamde aliao makamde c'est ça yelo bala poto bon ok voilà donc tobandi masolo ou eza masolo poto ne lève samno chaque fois rive qu'on a si aleka a chab empreinte na ye abano chaka empreinte ano chaka empreinte on na Paris a chab empreinte voilà poto bande émission na into fongola ngoboy po yo zamona la musique idéologie ya Nkento ya ngolo, inzo ya ngolo, mutuka ya ngolo. Déjà na mutuka ngolo faut avoir permis Oui. Attention. En plus, attention Keba, ya mayu ate. Voilà. Et puis c'est quoi idéologie on a mekalo ko fongola. Po komaka lelo nkento ngolo, tamsusu nkento ngolo bena palade. Inzo ngolo tamsusu inzo ngolo beate. Mutuka ngolo beate. Pour te permis d'abord ezate. Idéologie on ngola tsani. Bon, idéologie no moni ezaka ba prêtre balinga ba idéologie. Ba idéologie na ezate toko kolobate mutu ali na idéologie na yaka ba prêtre vandi botali ke na kalatwana lobelaka ka forme. Mais la plupart to ali pe na basi pe na asir na ba palete. Après comment pe sa toko mobala. Après comment pe sa toko mobota. Après comment pe sa toko mi ba responsable ba misala tout ça. Alors tant comment na niveau na fallait mbala moko to changer définition à forme. Liboso ale kaka ça, société des ambianceurs des personnes élégantes. Et celui après, ce qu'il fallait pour évoluer, na évoluer, n'être évoluer, quand on a tout le monde a ce qu'il faut, former kakate, que tout paye en gros, phase là, on tout paye en gros, il faut ça là. Mais on expliquer au pays, makamona mituke ya kipo, former c'est bon. Que tout paye en gros, il y a un problème. C'est ce que mitukande ya kindenge nini, ya on a bien na Bible là. Voilà. Bon, na inzongolo. Inzongolo na kati ya poto biso so na bapale loba peno ala mutu mona ebite soki jarnini même kutu mutu zanga pale bapesa mba bapale yango tolobi kaka inzwa ya pale tu fois na pale na mer na pale voilà voilà
Alors, boni projet à Kimakuta déjà. Boni projet à Kimakuta bien pour en décembre et nous on a là qui n'a pas tout ça là qui sorti officiel il y a groupe royaume Kimakuta ba image ali bali balanda ki na minito yo ba petit ba connait travaux parce que nga na osa makambu na ventirité papi genyo ebi o messé nga déjà na sara makambu millimétré au moninga na entrepreneur na kata poto na ba responsabilité belé alors na mona ki faut na former moi na ti akoma pena na niveau na ticket pe moi muke azwa entreprise na maboko pour permettre nga sikoyo na accélérer monde na nga ndule parce que za loisir na nga age pe position na sala ngo côté na sala ngo pe souté alors sikoyo si tout va bien na année au soto vide donc nazo tika moi na zuma kamunga na kiti na umela na lona na yo po zo bien na yo na umela parce que ezala mbala moko vrai sortie pour wana ezala la sortie penate ezala mbala moko vrai sortie studio pe ka kuna na kati ya Luanda et puis après na kokita na ba petit na kini poto kende ko tala makambo ya mozole na ko na sala ki po bana na sala mozole wana na kende tenga mko nango fo na kende na ke na kati riba nango après na leki sefa siko na tie démarrage à masolo ki voilà donc biso to bien na biso mais affaire à mausolée on dirait créer beaucoup de problèmes mais maman et dosa to continuer kaka bon omoni papi on dirait vous avez combattu trop na maman mausolée papi lo kwa munene ba combattant ngo papi ya et alors quoi neti so ngo comme président fois la combattre et loko eza na ngo muke ba combattre ngo tinani à part so ezelo moi salité na ki salité ba ko combattre pour yozo mono diga prêtre nzo bazo combattre pour na ki prêtre bazo combattre pour longo la salité mais ngana solo bana vrai masolo omoni histoire wana na sala et salamate nulle part au monde nulle part son abi même na États-Unis to kate artiste a kende a honorer muninga na artiste donc likam na sala ke zaki tellement kilo et betisa ki batu mom kemitu bamsu bana zongo lokola trafic d'influence alors jo azo sala ka make ne po sala kombo mais ti tant ba moni pene sala babi oh mais tipo muto ya ndeko na yo te famille na yo te lo côté ou kene sala lelo ko munene boy omoni yango pa balo barake un vrai acteur a tout na vrai film do wana ya lokola et le roman boy batana mon fiction mettons ba roman en réalité on moni sala ki tapage on a ti le tapage ils ont continué parce que ti le pe mingi ba tira la qu'est-ce que c'est mais les misanoté quand même c'est quoi les misanoté pour na sala en état d'esprit à bien go les misanoté mbongo ebele beba mais au moni tant on sait loko na amour ngana patron na sala pe blom suba œuvre caritatif na sali kaka mamani à cause na ba Mali partout na sala ba mama bebele mais biloko na pe et d'Arabie so pourtant on sala ngo en tant qu'entrepreneur même na niveau à chiffre d'affaires na yo côté paye impôt ba kota la kosala ba makamu soupe à caritatif ya bien ba ko diminuer peut-être sous 10% 20% impôt ozolanda Sebin Dombasi na pesi mbote belé voilà na mboka na Sebin Dombasi il y a Izia petite sœur nanga Izia wana mwana ndako album et combien de niveau ni album na bimisaki déjà 3 titres ordre mondial de la religion qui tendi Big Ansumbu jeune premier na Big Ansumbu tala ina bosana na kimbangu trop bolimbi sangai il a dit il a fait il a promis il a réalisé Jean-Claude Mabanzo te atro ate Big Ansumbu prêtre wa ba batna biso pe wa batna biso en tout cas félicitations na chanson Big Ansumbu félicitations kitoko yazam ta féliciter parce que petit nanga nazana temps ya lelo pour papi gen temps ya lelo faut trier bato ba osala makambo ezo monana ezato yozo loba sala e monana totika be print Big Ansumbu club santerre et vandi na kati ya Luanda bana mai o nyoke ndi Luanda place o komela te ba suite ya ba 300 400 dollars ezali ça c'est des hommes à féliciter Big Ansumbu prêtre ya ko sakanate voilà quoi alors album finition la mondiale sur ko ne na lobina sali 3 titres et tikali 7 on a PC Sili OK donc ezaka likambu ya ko mixango ko masterizango tant na kita Luanda na kena finalisant on a sali ba clip à partir mboka OK ezana ko ka ndenge ezana na ko ba pe mo na bwa kipe mais na lingi na kena na ndenge ya timing ya lelo nzembo moko ebimi clip a kitoko promotion nzembo moko ebimi clip a kitoko promotion prime ko poto lezo ke ndenge ndenge ozomona poto selon yo poto zo ke ndenge nini poto bino bozalaki parce que masola poto to continuer ngo eloko nini oyo olobaki te na intervention to ça qui na premier volume au ko balo c'est-à-dire pona yo poto ndozo mona na kilelo poto ke ndeni na kilelo surtout pona bino bakulutu na kilelo poto et baby mais bazolobo bano ba lelo mutu ba baby sango non ba baby sango des génération na biso ba o ba papi gen ke ban échec na vie bota kindoki
olani kam na bina yo papi geno no geno yo koluka vina yo okombuye nani ombuye no mututa osaka ba folie no biso to salaki mais nda e ya ba époque ya biso ba o ba réussir te po papi gen biso tout leki chiffre 6 soixantaine to leki yo sko leki 60 ans on a pour ta retraite au salate au cotisate et puis na âge nos appels rotozo compter na mbongo bana bana pe ya poto ba contrat na bango te si ko sala nini e bondi e même nanu jalousie tango e benda jalousie petit keto tango e benda que te bendi esprit mabe alors comment ina na bana bat ba lelo makambo ekomi kaka ba petio ba bebisi non ba bebisi poto ezali batu kaka oyo ya kala oyo ba réussir te keto wana sali ke e comme esprit mabe tala papi gen des jeunes comme toi moi j'en félicite merci oye il y a pas longtemps aux autres voyageurs aux ba Suisse partout aux autres kozo yibato samsana yo si ko vie mususu akoka makambo te ozo salo si autant en retard là qui na pe na poto ka na salle le côté mais esprit comme ya mabe na Paris bon ba zebele même na Suisse partout ba comme belé donc poto et baby mais ba baby si yango eza ba kindoki ya mukolo mais est-ce que l'on y sala que ba âge na bino ebele o batika na kidi ba lone sala ki batika na kidi bezaki nini yayi mabanga kaka to kolona ba parce que so to bi kolona musicien ba évoluer ba musicien bazo tonga musicien baza ko évoluer mais est-ce que le ni sala que ba batu wana misusu wana ba koma lelo bandoki po bandoki ba koti na makambo ba koti batu wana ba koma bandoki po ezaki na makambo na bango te papi gen na vie eza la religion moko boyo ko kotiango ka pona loyenge sikotango okoma kuno okuta ba règle ba règle na sko yo okomino ko appliquer ngote obimi tintin eza lokola mamba forme tant to ba religieux za religieux siko yo mususu ozaki na muta forme te mingi pe baloba ngo yoka ngana ayi na pe mutabilamba te mais ti na mona ka fona kota butango yo koti makambo etali yo te c'est normal na souka nango oko payer cher faut regretter oui donc mamba fort mais bebisa nango pena mutute makambo loyenge bebisa nango mutute po loyenge biso no sala nango na vie kola taper biso no la na vie mais ce que ce comité bebisa o sait que okotaki makambo nango na sentiment état d'esprit ezaki nango to yo kotika pona loyenge ya bato parce que tant on vino ko en vouloir na nani oko en vouloir na yo moko pourquoi biso ba vie bébité biso beto banango na bana mike ko lata to ya na ba poto to sali ba pagaille quand je te dis pagaille ya ba vanti to mutalo ba ngana soma ba bilamba non na bino na mama mituka ba nini donc baby si ba mbongo moins possible mais ti lelo yo na ça bien mais pourquoi est-ce que na kisi non tête pour na bipe likam na kotaki on a bitini na ko lukani na mamba fort na ko lukani na mado etana tel mes habits mutu na ngeza toujours contrôler en équilibre yango tiozo mona batlo la biso tozamu ebele o ya ba génération surtout na so bien parce que so moni moko ba génération na biso abomi makam na ye c'est ka ko kota makambu sans état d'esprit sans réfléchir à kotika kana vague sur la minute donc conseil on peut ça ngeza parce que je sais qui nous courage on peut ça sous notre conseil non c'est fini non mais on a comment faire retraite peut-être pour qu'il y ait une retraite il faut cotiser mais il faut cotiser peu mingi peut pas cotiser il y a moins place souci ezali kaka ba mbongo na biso ba retraite et ko komisa sous na bato oui pour mbongo na ya gelingia obeto beta sko tiki alors beta non système chaque mois et ko ya na compte parce que tango bato yo yaki na ba bazo monu bien tala netinga lelo ngana leki chiffre 6 vie on ngana na ngo bato be bazo en vouloir nga mais comment ya kozala bo samba ebe ke ngana saki pe ba sacrifice ermo bonatika ki boye na ke boye na tangi na sali bo pona ko ma boye na maîtrise d'esprit mais ce ko batum so bana bana maîtrise d'esprit to bo mi vie na yo retraite pour cotiser te mbongo pesate mais faut faire attention avec ces gens là papi ke bana bato monika salate akomo kolo vineza mo bulo bomo kima alors le bien kima non bien kima ils ont voulu pas conseiller te papier ko boma yo kinoki ya mukolo ya na pardon te deux fois et puis nazolo bana bino tout bozolanda o vana na ba vie mo balupa vibima et ça message gratuit o ayo ki tetali voilà faut tout le barasco clair papi tout c'est très important parce que moni biso to landa bino tam susu oui na landa rive ko no me mangana na au moins lelo yo bino boza l'exemple à suivre vous comprenez oui au moins na standing ça doit repasser un peu conseil na yo mais muto mo amna ke no peso conseil mo kaka ya sentiment atata ye mo za makambo na ya zo singa yote siko mo conseil pe pour na bana lelo ça bango ni bo bana pa lelo na web ça bango ke botala pe ba modèle pe bokolanda po omoni na vie génération nyonso alanda ki influence makambo ya kuti papi gen bolanda bato ba na valeur bolanda mutute po na koloba bolanda otali mutu so alobi oui po mu ko basala po loba tant mutu aloba landela e de près benda CV na ye tala e so na makambo asali ya bien tu viens so mo ni mambo asali ya bien te na otoloba kima ngana na ba petit belé ba ya ka vie pesa biso mo boule tala ga bino ba boye koto yo bo sala ndeni pourquoi ba entrepreneur na ko type idée ngana bimisi ba petit belé ba entrepreneur na Genève
bakomi ebele musu afunguli entreprise à nettoyage musu bopona nini baoya ko s'identifier na mutu oyo aza modèle mais za teneti na ya kananga na Paris tous les week-ends papi na sombiela mbasika papi na saliboé papi na saliboé pendant que au sala raté place au sala mais yo quand tu vas danger bazo seka yo batubele baseka ka bango papi baseka ka bango na ninga osana te on a un héros te mobete le soleil chemise à 1000 euros yo mona pena normal lelo papi mutu bon to tchakaka 50 ans mutoleki 50 ans alors ye pe na TV o bandolo ba makamba bilamba pe na yo kanti pe na bato ba rolanda yo ba bazoba papi tout le monde ne sont pas courants ba rolando pe na ba vandi babi ça fait mission po oyo amutali boma biso asuna aja rolobala ba biloko na te po ezali deux fois oui ça la concept moko eza idée na pesi papi na pesio ido lelo toza le 2 août banda lelo sala boy na sali concept nga papi na bandoya na caméra na nga na ndako ya saper nyonso voilà benga saper voilà to na ndako na to kwa na ndako no to koti to le o présenter biso moi sino na bana yo o fongoli garde-robe na yo o la biso makambo idéologie ya nketo ngolo nzongolo voiture ngolo na bilamba pe ya ngolo papi to mona mona pesa nga raison soko betika ka di émission makambo makile aussi là mon pesa ida bien na zolo bano kota ne wana on a bandi on déjà pas ya Joe Mubiala à quel colo makasi alors bravo Joe bravo Joe asko memela ngobongo oko seka musoro mona pena palais et comme yo akena pala mutu pour que ça l'émission et ko yeba na pe pona boîte aux lettres comme on est c'est pas biloko pe ali biloko ya tutunga biso ngala na ba bombe et puis faut le donne-moi ta carte d'identité total la pas adresse et comme Mathéo OK pas mutu ozui pena adresse né netinga né na lobino Rue Les Corbusiers 25 comme mutu ke bimi na parking au matin na palais tomate na palais matin na palais le pena ke na kende pas arriver kono na kota ka fungi palais ici carnaye comme on est na boîte aux lettres kende na woni wana oh seka au baby na bino ah ben oui ba règle sika yango comme heure à ba vérité heure au kosaka ba tuto distraction les trop et les trop alors là on y le bagité o lo bango siko lelo bolelo na epona lo bano na lobino na bible hein ouais papi gen leo na epona lo bano masolo yo tozo bundo yo o tozo bunda ouais o na obimislo yo masolo to bunde bandia omoni boro yo akobi tanga ngoyo les grands maîtres franco présentent le grand maître présente le papa Wemba le Kuruyaka voilà donc oyo ezali tome 1 album Amatebu ouais album oyo yango muke bandi makama makelele ya forme album pe ya liboso oyo papa Wemba sitaki ba griffe yango na nzembo Amatebu composition ya Niarkos voilà tome 1 donc soki ba petit ba raté ba tome 1 bané mo bilamba yango ozo na ngai année 81 album oyo ebimaka simba tome 2 balobi nini awa papa Wemba Kuruyaka Estervos Niarkos dans Champs-Élysées voilà awa sikoyo Niarka revendiqué ba droit na ye alobi ke na tome 1 papa Wemba zagi ye moko mais banzembo ayembi ya bilambe zagi ya bai siko na lingite na tome 2 ayemba sou bilamba ngamo mukolo na zalate a posé ba conditionnel papa Wemba limi basali premier featuring à forme oyo ebimi ça la Firenze voilà yango tome 2 au tome 2 aussi bi tome 2 Kangaka voilà tome 3 to kotisi esprit to lobi ke te marmo ke na niveau te tome 3 tanga papa Wemba Rive Kono Pacha voilà tome 3 vive la musique voilà new look papa Wemba sali na tomboli biso maboko donc deuxième featuring ya papa Wemba après Niarkos yango awa sikoyo to na modernisation ya forme ozo na ngai so tali bangando na ba makolo ba ise imia ke bimela awa ba comme des garçons ozo ke chama kelele to bimela na tome oyo quatrième tome ya masalanga modugo ja franco ferré les jours J donc ça dit bino besoin de place il y a troisième place mais oui voilà donc tome 3 donc biso ba tutolandi Niarkos biso yo voilà sikoyo les problèmes kana ko peso différence awa nzembu oyo to salaki ngai munasaki nzembo na titre nango ki évolution ezaki laisser nzembo forme te men album oyo vous comprendre donc yango na bengi tome 3 yango vie beaucoup la lobaki na tombolo bino maboko parce que bitumbo oyo
bana âge nano ba ko kango te mena kamwe neni boye bo contrecarrer biso voilà tome 3 siko tome 4 yango na lobi na yo ya modogo naza na pochette nango awa te siko tome 5 oyo bouleversa poto pa lobi inzo ngolo keto ngolo mutuka yangolo tome 4 tanga ngo bien zana fungolo. Vive la musique de Papa Wemba dans Makambo Likolo ya Mapata. Ouais. Avec Maréchal Rivenkono et Ayatollah Pachamak. Voilà. Pachamak. Si tu as liboso banini. Oh Mercedes. Na Porsche. Place ma bitumba ba bituke bandili. OK. Yango toloba ki ba avion ya se ya mabele ou na sa mabele et bimi na ba sapato ya sende place angueme kota na poto yango siko soko ju mingi oyo ba ye poto album ya mvuta bango yango na place fandom ya modo. OK onani mamna lo bana oyo tome 4 donc tome 1 tome 5 tome 1 tome 2 tome 3 tome 4 Modogo tome 5 oyo tome 6 place Vendôme donc oyo mutu mvuta bato soko zu ba petit nyonso ba tchaka ba makeyo ba kolobano ke ba vieux mutu ba mvuta biso yango pe mvuta wingi. OK yango moniti ba tutu ba komi mituka ba petit nanga ba jibe ba zu ba komo ba maréchal ba ke ba payer ba mituka po embrouillement yango. Vous comprenez? Donc comment maréchal yo bandango déjà à l'époque. Mais na kolobano wingi na bimite. Te wenge bimi na kini menanu ba exploser te. Ouais. Ba uto misalbo mamulolo. Ozo na ngai. Voilà. Alors siko oeza ba biloko na pesi yo po tome 5. Biloko ba mona ngo sute. Pona ba maxi te kamakate, ba LPP te kamakate, ba CDT kamakate, mais ça ba tome. Yango na lobi lelo na yelo ba tome awa. Voilà. Bo awa nde ba photo eze belé mais to kemale malem. Siko na linga inde o comprendre pas makambo no se uta. Makambo lelo ekomisi ba maboma. Uti na ba biloko na tangeli yo. Ozo comprendre? Donc lelo muto a discuter na été makambo e banande ni tout balobaka non. Donc c'est dit tout parmi ba grand prêtre Rivenkono, un grand prêtre tout loba. Mais na lobi no ngam na ko bundana ni akos. Ni akos a créé idéologie, fallait muto o bundaneti. Yo zana ni nzoko nini yo kozalo ya ni akos a ina idéologie na yo bundane. Siko ngana ye na bundi na ye na nzembu ya évolution. Papa mbalobi na tomboli maboko po makambo na ye omona na ndimete ego salama anguema e bandi ale pesi pe pulsion mutu nanga modogo pa binga pe fona ko bunda ayepe abundi faut féliciter ti kwana modogo. Mais oui toujours faire partie ya ba jeune oyo po ba modogo to amsoka ba génération mo toujours faire partie ya ba jeune to ko bunda na banzoko yo bunda na ba utati po ba vede na bakati ba kini basaki ba kombo ba ina ba mikili ba sa ba kombo de binosko boye bo bunda lelo bat parlo ba bagarre ba sali ba bagarre te biso sali ba benga en guerre froide États-Unis contre Russie ali mutu so lelo ayo ngana bunda obunda ni po peri fort non yango na lo ba idéologie wana lo ba no likambu ya idéologie banda indenge nini ti lelo yango na bino inzo angolo keto angolo mituka angolo yango ne poko yo tuna mutu to ya poto lo ba kosa yo ba panga ba carte so kaza na Carlo ba Mazda to boy batutu ba ebi même yo ok na Paris benga ba prêtre do bana bango banani ba ko mbrouiller bino mitoire ba bana Suisse mo ba utaki na ba bituka moko musique ba pesa ko ma viande sa mabele to ka pena ba ka rebimi na mabele ya history yango no change. OK voilà voilà story no change mambo to betango banda kala to betana masola poto o eza confirmation c'est bon voilà mais histoire masola poto e bien on Masola poto oyebi yango ndeni o ngana betaka oyebi yango ndeni Masola poto betaka eza réalité et puis na loba na yango mba lebele ke respect à batu banda poto bisote batu banda poto bisote bani arkos pete mpa banda poto ba papa mba pete mpa banda poto poto eza na ba kolo nango ba grand prêtre kala misupe batu na ba yoka na bango te problème na loba kana on émission liboso eza sikoyo ke likambutu ekoza na batu babandi yango mais eza na batu ba bimisaka yango deux choses différentes. Ba papa wemba bani akos na bana braza balinga ki bulu na bango ba bimisa mama forme et comme pe lokola moi et le romo boya culture et ko type ba tomboli yango mais ba kolo poto eza bango te même pe ni akos am kolo poto te yepe ni akos ba yamba eko yamba yepe na tourna yambi ba papa wemba biso pe to ye batunsu ba ye mais ba kolo nango baza batunsu to tant tout so kana pe ko mona ete tam so pe le lwani na para ko mane pe tam susu na ba 70 ans vanda na ye mais makambo ayibi nango te o comprendre comme na bina mais par contre kolo idéologie o akotsa ni akos idéologie
kula mambu prêtre mais ya ne poto po ye poto banda ko rêver o te to ganga ba Paris bani ya banda ko rêver ba Miami et puis le on lo le moko ah nzambe ko ba histoire elengi ya o wi kambo na bano bouleverser Paris Paris ezala ki capitale la France terre o wi capitale la France ya ini capitale ya France ya liboso ezala Lyon Lyon au mona Lyon capitale ami balé ya France ya ki Brazzaville o ya Congo Brazzaville oh oui bien côté le nom a fungoli ouais parce que à l'époque tango wana bazo bundela pour France à l'époque ezaki dynastie pour na ba bengana roi ba komati le comme république ba roi na siko pour na okimisa ba bilo na ba banda pour na ba capitale capitale bo soit Lyon après Brazzaville pour Congo Brazzaville ya ki état ya France vous comprenez mon qu'est-ce que capitale fait comme na Brazza si vous sortez au une mission au remettre na Google les anciens capitales françaises Paris ba ko tchango après si vous le long na mona batu susu oui yo outil Lyon mais ya outil Lyon ba ba première bateau ba capitale ya France si on a aidé bateau ba finga ka ba na Lyon ba bateau mboka soki Paris mais Paris ko koma capitale la France il y a au moins 10 villes les cas avant Paris comme capitale la France si vous le long bozo bunda kuna Paris boyebo non makambe uta loin voilà c'est une histoire à photo il y a une histoire faux ba OK émission on a ça la ramassola poto on habité avant ngo quelque part déjà comme tout moi salango avant non lisolo yo bandi yango Papigel yo bandi lisolo kutu na se rappeler tokendeki Francfort na invita ki yona te di mola boye kaka na ki di ba botozo déjeuner lobi ah vive ko na moni to sola no na déjeuner makamba poto kala mais na moni to tchango émission to c'est là on est on a avant ils agitaient ça nana ngo solo bisuye mtasala ah et comme papa na mutumo zo wela ngabi ende mutaza coproducteur ah non papi vanda calme émission na yo ah nana témoin qui les répond pe mutali boso na asir na fungula ipe émission na Francfort si to bani masolo poto na expliquer ndenge poto ezalaka bato ba ebite so ba koti na émission na ba luki kaka rive ko na Francfort titre na utala ki poto bato lokuta ba komi mingi oyo ka muto ayeba ki papa manani ya poste titre na fa la voilà ba kota ba omona mais oui yom to sala émission zala calme mais là on a yo voilà alors rive to ke malé mais poto silisa mais mutu na mona na ngo important est-ce que rive ko ne pas regretter ka na c'est-à-dire na entourage na yo est-ce que pena batu suppose à sauver niveau regretter na il fallait quitter il fallait qu'il pas bon peut-être va rendre un mauvais service quoi neti mutu la acharanda mauvais service ah bon oui on en dénine parce que moni tant aux mutu PC confiance yo zu mutu au PC confiance beau travailler quel que soit ba discernement beaucoup zanango pour yalo wa mwasi na bali baswana rati tata na mona pe baswana ba obligé botan yo zu mutu beau travailler na eso bozana ba discernement to le mo l'équipe bien té papi gel baso la rati boké na moi place bo sololi bozu compromis bo continuer boulot vous comprenez mais les types il m'a rendu mauvais service na sens que tant waye ngana yeba ki yepeti ya yeba ki ngama ngaya yeba na ngaite na yeba na kombo de personnalité na yeba ngote mais tant to bandi boulot bandinga memela ki ba makamango c'est pas ça vous comprenez les arandi ngwana te na monde ndule faut la muta fair play ba to ba ya zaza ba vie litring ba edino na ko tsilisa ba kombo ba souffrir na ba papa mbana papa mba ko mande ba komi vous comprenez mais so yo ye na vie ya mutu pour rendre mauvais service mais memela quand même un plus quand même plus ni nga déjà soki ozube omoni papi gen tango botala pe makam fo botala mutu so azolo bali kambu ezo bana munoko na azolo bani moi j'ai connu kombo ya Acha na ndingi babwa ka mutu mais Acha m'a connu tant qu'artiste sa père parce que moi si na ye a parlé ye moko lo bomba lebelenga moi sinanga bana ko tortirenga tous les tongo me dit pourquoi a rochanzembu y arrive nazala très gentil qui tende bongo limotema tous les ah tina bi mais mutu pe yo tchaka nzembu tout le temps donc ça veut dire ya yebelek nga na facette wana azar esali ki tokutani Nathalie ke azam mutu ana posa sala na pesier boulot sikoyo na ben compréhension abaluki mais abaluki ndenge mutabaluka raté donc na robenga ngo mauvais souvenir voilà donc na ko tourner pas jeune na ngalo bela maman naté car pour na expliquer nous tuniti so bat bazali ko regretter on a pas su exemple wana vous comprenez
Alors, mouvement de programme à mouvement de programme d'avenir. Programme et mouvement à bien menalinga qui lelo na profité na lobano secret parce que lelo ka pe mutfa na salango na lobango. Donc ngana signé contrat na Monsieur Yohan azali styliste oyo asolatisa na minute oyo ba grand star minga monde. Aza juif magasin eza na Paris. Comme magasin eza leurs en défoule. Donc na signé contrat na yé pour na so bimisa marque na moko personnel. Donc pour profiter de l'émission na rola tango ba tu ba mona marque ya ngezo bima. Donc oyo ya liboso to sa ya collection à Ivero ezoya. Donc na Paris ba magasin nango na ro loba nango tango e obima. Mais na zo la tango scopo ba tu ba profiter de l'émission ba mona collection King Kono ou ezobima. Mais en collaboration avec M. Yohan, Oyo Azalaka, ancien designer, il y a Discord. Donc, aux Olatsabiso Kalate. Kalate na Olatsabino. Donc, on a profité de l'émission Oyo, et Zalo Aneti n'a lancé message. Batparomo na hiver prochain, Bilambe Obima partout à Paris, n'a pas défilé de mode, peut batparo défilé. Pour nana la kisoke, tozo kendekara. Na guerre idéologie guerre à boule to la ta ka pe batu ke ti to kufa biso siko photo tikape ben print to tikaba kombo lo pi bala ta biso ningi biso pe to la ta ki batu susu donc to sala moi check na changer yango batu ba mona voilà avant to sala moi check avant ça déjà moi ba staff là yo hein. Alors on revend sa staff na esengo mingi na robanda déjà na grand prêtre Bigantsumbu Bigantsumbu prêtre Bigantsumbu prêtre Bigantsumbu na lobi bien promotion, il y a club et continuer parce qu'il y a fierté, il y a royaume qui m'a coûté. Voilà. Maître Chamo Batman, Mikolo n'a évité aux hommes na tena bikoto zate. Makambu yango faut zalara toujours na pointe na ebelio. Maître Chamo Batman. Te di mola. À quoi ça sert? Masalangai 12 plus 12 égale 24. Voilà. Si tu signes déjà dans te di mola. Voilà, Andiris. Andiris. Bandimayo. Est-ce que Bandimayo? Est-ce que Bandima? Et puis na vendre sa staff nanga ya ba petit nanga ya Paris, petit nanga Patuka Pangala, Inos Limbambe, baleki nanga équipe de France tout compris. Bango te comment difficile autant bakombo na soirée neti Cyril Kina, c'est vrai petit. Après yanga ya trop banda ba conférence tanga yaka, après ça toujours encouragement, pas rigo, rifé malenga toujours à la pointe, ba pire petit, ba pire esprit. On moni pas na lobino que bateau ba été pas bébé poto. On moni baza tellement na aisance, baza tellement na kuluka, kakoza ne jalo mututi. Trésor ngando ozomona tala bakobona otangelo batmoko batima l'esprit donc ba vienne ba bomi poto na mutema mabe ba bomi poto na mutema mabe baleki nanga bosaka na bino bolanda batwana te ba mito se peta ba na balukuta pamba ba petinde bango wana ba osala makana ngo ezomona na et puis baza ba petio soza ne bien kozala no bien vous comprenez Jansi Mayasi Force azo monter centre commercial na Luanda voilà pire ya palin vous comprenez ba idéologie en wana bato ba osala makambo ezo emonana Samuel le pire petit à Palin. Vous comprenez? Jean-Claude Mabanzo. Il a dit, il a promis, il a réalisé. Il a promis. Il a réalisé. Levé Mazeko prêtre. Prêtre, levé Mazeko, on a bossé qui est. On a bossé trop. Comme Elisha Fuma Bilele. Gilele Emporio. Il a gobé. Washington. Grand pays. 4 fois prêtre. Imbécile Yabilamba. Ah là là. C'est 2 fois. Vincent Bolenge. Ouais. Nabosanité Nani Nicodème Zola. Godard. Full migiliste point tindika lokito moni passé belé donc moi na tanga pena bango nyonso lelo ezate ko sinote na robosa na représenter marque pour la minute ezali kamu bango marque voilà en tout cas robosa en tout cas bolimbisa sans oublier ma femme la queen Sandrine de Kimakuta Nasser Naye Belange Aoutiki na kui vous comprendre sans oublier Feza la star wana yaskoyo alignement ya Kimakuta. Voilà. Faut comprendre. Alors tout ce qu'on a artiste à l'acceptation si vous présenter ma marque et puis tout continuer. Donc merci Nabino. Zalaka wana konki maté Nabino ngolo ndefo œuvre. On idéologie hein. On ket ngolo to yana ndako.
tout le monde en Kento, tout le monde en Inzo, tout le monde en Inzo, tout le monde en Kento, tout le monde en Bé. Pon ngape na alia. Ngape na alia na magambo na ali. Lobala bango prototype ini. Ngana ali. Bon te idéologie na magambo na ali. Koto magambo pe komeka ngate poso meki. Ngape na carrière. Oye na Inzo ya ngolo. Kento ngolo. Kento ngolo. Mutuka ngolo. Mutuka. Là, on a permis, hein. Mais, nous avons moins de mais. Et puis, baki ça compte à banque. Compte à banque, peut faire ça là. Ouais, on est là 1 euro, on est là un zala compte à banque. Il y a on a compte à banque. Ouais. Au bêtis na po ça na téléphone. Là ça biso. Tout le monde a ne fils que gaga attends 1500. Il y a solde. Il y a moins. Il y a moins. Oh, côté qui découverte. Please. Omoni abo même sa poto bino moko bomi poto boko c'est la bana batu makamba ouais qui dimba boko c'est la bana batu makamba bano ba lelo yo conseil gratuit rive ko kayo hein pesa no bano ba conseil lelo par rapport il y a vio yo bino tam si yo linga ko rater peso côté na ba loyengi wana conseil ko pesa bana ba zo lelo ba sala nini. En tout cas, conseil na kopesa bango, on a la possibilité autant à battre. Merci. Apprentissage pesali. Voilà. Omoni chance to kana na poto sol ngo sa no betide mo kam laité, au sol no apprentissage. Apprentissage ouais. Na lobi na yo papi gen. Apprentissage au monaka même kaka au plombier, et en l'art. Deux fois peintre et en l'art. Voilà. Vous comprendre. Voilà. On a petit musu tam susu moi le mo boya plomberie, à sala na moi agence mo boyo bengi a au salon na ninga privé. Aya salle na privé à part salaire na e azo benda pe la république apprentissage on a pe umela na ngote. Voilà. Une année apprentissage boulanger. Donc conseil na kopé ça on va profiter o ya linga kachi ba pousser betide. Ouais. Oyo balinga na bango batika mlaite basala ba apprentissage. Bien bilo ko sauver na poto. Yango wana. Ça wana o kopé o boye tina kwani. Ouais. Pour kopé na toujours na limite au moins un jour ko pa on peut confier. Mais chiki ya na limite té. Et alors rolanga na tanga kinanga na bimi ingénieur na côté tali traitement de déchets. Na sala entreprise na ngale na nourrir ba tebele. Et c'est ngo. Et puis wana même na ke ba kin na ke na présenter le même diplôme, ba pe sanga boulot. Na ke ne Maroc, na ke ne États-Unis, na ke ne pa pe sanga boulot. Donc conseil na pesi on va profiter entre chic na apprentissage. O etikali buzoberi. Préparer retraite na yo. Oyo conseil ya malamu préparer retraite na yo. Musique okoyoka. Po sombelamba il faut ça là. Bako sayote il faut sombelamba, po sombelamba il faut ça là. Tango sala biso pe bakabela biso bilamba boshito bakabelanga bilamba belé mais la ngoya na batenga na après na na saper mais na bilamba belé o boshito na kabela na lobango pe kutu na émission na oki mutu pa ko lekane mutu na bilamba rozala na rozala kana epete balukuta na balukuta mais sikoyo ne papi gen ne ngozo nga Paris fo lo bana bango mikolo ekomi toye na palende voilà idéologie ya yasko na banda voilà toye na palende donc ça biso sikoyo de cause capable voilà en tout cas merci beaucoup artiste Totikio. Voilà, ndeka na loba ino papi collection ya sika. Alors mikolo yo nde to loba qu'il faut créer idéologie. Toko ta kaka na ba buzobérité ya ko enrichir ba paya biso moko totalara. Do mikolo yango ne King Kono nouvelle collection Oeza hiver. Do lokola hiver ezoya to aller obligé to bimisana no collection hiver été pe koya mais to banna to la kisa hiver o olingo bala o prêtre King Kono nde makambo. Donc à partir de l'année prochaine to bunda na ba Yamamoto na ba Yves Saint Laurent. Donc on a travaillé na Yohan Goursouf o azali créateur ya marque Lords and the Fool. Batu ba yebi. Donc ya zala ki ancien designer ya Discored mais quoi ça la marque nae. Bosiko to coopérer na ya lobi ke non lo la bino bolingi forme ya trop créer marque na yo biso to batu to ba occuper likambo etali couture. Donc ba défiler des modes ezo ya bromo na ngai. Mais na bato no sobali bazwa commande boze la site internet ezobima bozwa toutes les collections mais oeza oyo na bimiseli bino ya liboso po boye baké idéologie mutu fe salaka quoi na ba TV to gangela o boyo boto lobeli yango petro et fouti nango pété siko biso mo fo air mo ko sala ba création to mila tapé to laksake forme ngo ezara o balaksara biso te mais biso mo pe na idéologie et vanda donc je lance bien King Kono bien bolanda bien yango et comment miawa na mutu. Donc tina kati même griffe ça pas tout peu pareil donc maramutu ezali kono na kono ko banana ça pas tout chomati likolo y compris chemise donc voilà quoi do mikolo yo ndeka na lobaki un entrepreneur azam to ya clair ba idéologie o ezana cadre ya entrepreneuriat
d'autant aux entrepreneurs, il faut créer idéologie dans tout. Donc, où ils ont marque. Donc, la minute, on a des belé car on a défilé, côté de la commande. Donc, on a présenté, ils ont fierté, na binobo bukanate. Jalousie qui nous quitte esprit à ma bête. Beau foula, et l'eau qu'on a dit qu'on a bino n'engi biso to foula qui va pas. Après, il créer un plan na katia mboka, na mboka ba rosala, ba petit peu moussou sur l'eau biso to rosalate, ba reprendre ma solo, ba okumango. Alors, merci Papi Gen na exclusivité au Pessinga pour présenter marque na ngai. Na Rokitape Paris, na Royambape ba chroniqueur moussou pour ba bilambe zebele. Oyali premier volume. Merci Tchèque, on est ensemble. Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga le grand maestro Tabota grand frère ya Zigigi moninga ya Zinabo pe ya Sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongitako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sensit la force tranquille Antocha Korobela Samy Cointreau na Belgique Didier Sanda Anemas grand prêtre mère Anne-Marie Bichilo loi de l'homme Fanny Kembo Helvétique eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka Maria Kitoko mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongitako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mama shokola mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Mishingita Kongolo grand prêtre mère prêtre des prêtres Basel Yolito de Belgacom Royal Plaza Julien Koulamambo Switzerland Makambo Finda en direct de Bruxelles Tosali Kokoba Sekokoba eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongitako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable. Grand merci à tous ceux qui nous ont assistés de loin ou de près. Vraiment, surtout au caméraman Jérôme Tatama Passa. Et à tous les mélomanes qui nous écoutent. Merci, un grand merci. Sans oublier Moukouboua Pacheli de